Sila Bissalo, bientôt futur marié. Et vraiment, belle vie Kandi. Un message fort où il y a PCBiso vraiment bandi konanga lelo to kosala analyse ya makambo oyo po tomoni libala ya sila fiancé ya sila elobisi bantu belé elobisi communauté to ebite pona nini biso ba congolais tozalaka boye tolingaka nini au juste na ba vie na biso. Voilà, mbote na balandi na biso nyonso ya la grande découverte TV. Abonnez-vous, likez et partagez. Na bandeko o nombre s'abonnate. En tout cas, pour s'abonner à Wabiso, to salaka analyse ya nyonso o tokomona ekoleka. Voilà bandeko na ngai. Je crois bino mo komona ba photo o na tsheli bino eza bongo ndeko na biso Sila Bissalo Bekame, mamsi ya Baba Cook na fiancé na ye oyo aza bongo mundele. Bandeko mosusu bakoloba aza ndundu, bandeko mosusu bakoloba aza mundibu. En tout cas batu na batu balobi o basengela ekoloba. Me biso awa na chaîne na biso ya la grande découverte biso tolobelaka nyonso o tomoni ya malamu tokoya ya mabe tokoloba, mais sauf mafinga nde. En tout cas wana soki bokozela biso elekaka te. Voilà bandeko, vraiment komona Sila boye. En tout cas nga personnellement esali biso esengo makasi komona ndeko na biso Sila Bissalo azwi oyo aye fiancé. Bibeloba mwasi abongaka na mobali, mobali abongaka na mwasi. Bandeko na ngai komona batan ebele bavandi babenga mwana mwasi o lesbienne, babenga ye aza ekomba botaka te mutu na mutu aloba o asengela ekoloba. Mais lelo moninga azwi oyo aye molongani ekomi sujet ya licho, sujet ya koseka o juste na yebi te batu balingaka nini. Po azala mundele, azala mwindo, aza mobali. Soki tomona kike Sila abali azwi mobali moko ya mwasi ya pede to ya lesbienne, wana siko bandeko na nga bonga boloba nini place anana ko comprendre te. Mendeko mwasi aye ko présenter biso mobali mutu o bazane na photo o sexe na ye eza ya mibali. Me kokamwa batu bakoloba loba azaboye azongisi boye o juste bandeko na nga bochelanga ta na ba commentaire tolingaka nini biso ba congolais. Apparemment toyebaki lo tolingaka te. Nga pona nga en tout cas félicitations Sila Bissalo. En tout cas nzamba sunga yo mutu oyo poni bokende na libala na bino tina suka parce que vraiment ezalaka nde boye. Vie ezalaka boye ovandi oluki lokola kote ya communauté na biso ba congolais. Omoni na mutu oyo yo omoni okovanda na ye te o akochawa leste. Omoni msu ba congolais baza mabe et tout patati patata esali ke okende na oko se retrouver pa mindele. En tout cas ponanga bravo Sila Bissalo kende liboso lobi to sepela tomona bandeko mosusu ya théâtre oyo babenga bino mikola théâtre babalaka te. Mikola théâtre babalaka te, babotaka te. Tokosepela pe boya na oya bino boya kolakisa. Te pe bolakisa te bobombi, ce n'est pas grave, mais tokosepela te okaki un tel boya balate, un tel boya koma na bana yango nde tozana ngo posa. Tozana bezo ba bezi na bino ezanga tina te ya mafinga ekendaki ezongaki to ana bezo na ngo te. Posa na biso nde eza boye. Neti Sila boye azwi ya ye molongani to betele maboko. Azala mobali kitoko, azala mabe, azala ndundu, azala chinois, ya biso nini na kati. Ye moko mutaponi ya ye moto. Alors ya biso na kati vraiment ya makambo Sila oyo eza nini. Tolinko kota ba via privé bato, tolinko kota tina kati. Mutu abala te problème, abala problème, siko tolinga nini. E biso ka wana bafana ngo ka biso bato olukelaka bango ba polémique kofingana ekendaki ezongaki. Bango pe baomona bongo bien par rapport ya succès na bango po sans polémique wana selon bango baotala mate.
Nde moto mona pa ba musicien Wera Jibe avec polémique wana so ezali ba fali ba héritier ba fere soki polémique wana eza bango baosalaki bamata selon bango sa yango baomata te. Mais siko ya mabe na monde ya théâtre faso ba polémique yango ekoma kokota vraiment tina misisa neti boboma batu yango nde eza mabe bandeko na nga. Bose soutenaka biso bafani boyebaki loko ni bolingi na minute oyo na bafani ya vrai ya sila baba soi-disant baba koko mingi entre bango bakoseka sila ponga na yoki na bafani na ye propre soi-disant baba koko osu mobali nini abimiseli biso mobali yango elongi boye eki ezongi mais siko bino mo bafani ne baba koko bolukaka nini mama na bino aye kopresente bino bobetele maboko bopese bonne chance bakende mosika ti bakonuna ti bakokoma bakoko babuta bana akwa bon boya koseka moninga bino bamibali oyo bovandi na bango na bandako banani bato bajijaka bango botika kosala bongo communauté toza bato moko toza bana tata moko mama moko baséparation boye baconfusion boye eza malamu te yango ezomemi bandeko na biso ebele na berere atali soki na ye na oyo baosekanga ye te apona oyo ye te apona oyo ye te si la zwi ya ye mutu en tout cas botika ye nga mpona nga bravo va de l'avant zamba sunga obalana ekezala malamu mingi. Voilà toleki na côté ya Belle-Vie Kanzila patron na la poutine bandeko na nga je crois bandeko mosusi boyoki message au Belle-Vie apesaki pourquoi ye na message wana parce que amoni polémique eza ekiti mati ba film akokoma ekotala masu mingi te bato bakomi focus kana ba polémique de bomoni ye moko azo supporter na ye mafinga mais bafani bako supporter mafinga te bafani bakokoka te bafani bakoloba se koloba da monaki moyen te yango bomoni ayeli bino message nazotiela bino message wana pona bandeko oyo batalaki yango te bolanda message ni Belle-Vie ayaki nango. Voilà tolanda. Peuple de Dieu, shalom à tous les artistes et comédiens, shalom famille Libota, shalom à toute la communauté congolaise dispersée à travers le monde. Je vous aime beaucoup. Allez la bien grave. Je viens face à la caméra juste pour vous adresser un petit message. Famille Libota, famille Libota, famille Libota. On a bien vu nos 3 fois. Vraie famille Libota, restez concentrés sur Belle-Vie TV. Vraie famille Libota, likez, partagez, consommez les produits. Vraie famille Libota, ne soyez pas dispersés. S'il vous plaît, restez concentrés sur Belle-Vie TV. C'est ça l'essentiel. C'est ça notre objectif. Je suis là. Je vois. J'écoute. Tout est sous contrôle. Je vous aime beaucoup. Là maintenant, je m'apprête pour aller au boulot. Maintenant, quand la Sabino puisse à l'oreille, ne vous inquiétez de rien. Mokili baloba, biyano auto sur la mokilité, tout le temps on a Bible. Je vous aime beaucoup. Focus, focus, focus sur Belle-Vie TV. Et pour finir, je vous invite à me soutenir dans la prière. Déjà un grand merci na batu nyonso o ba soutenir nga na kata prière. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde longtemps. Je vous aime beaucoup. Merci. My family. La famille. Boyoki to boyoki te. Boyoki je crois. Belle-Vie Kanzila alobi focus. Alobi total la film ba vrai ba famille Libota bazali. Belle-Vie abibota la film. Poza la focus. Abibi yano bozu na mokili te. Tokozuka na Bible. Veut dire que assez poser ma question pourquoi moi pona ninga na sungaki na salaki na zongi saki pona ni bazongi selinga boyekinda ki zongi ye moko azo garder silence aibi pourquoi bandeko nanga Jésus babwaki la kai na soyi babambie mabanga babwaki le na soyi
mais atikala kozongisa ta mokolo moko te. Bandeko nanga Belleville soka azo garder silence ayebi oyo aza ayebi pourquoi azo garder silence. Alors ba famille libota o bolinga Belleville bo garder silence bo tala e bo soutenir ye na ko tala makambo oyo azo chela bino na Belleville TV. Bo soutenir ye na ko tala ba film na ye na ko like na ko partager na ko tirer moi quelque chose parmi ba film na azo chela bino. Azana posa soutien ma finga te. Azana posa soutien à kokota makambo na ye tende bato bazo kota wana. Donc si aleki boye aleki na message na ye pourquoi parce que azana posa bo soutenir ye na kotala film na ye na ko like yango na ko partager na ba o na ba s'abonner te bo s'abonner na chaîne na ye. Et ba l'idée en nyonso so bo sala boye et que ça bien makasi. Apparemment message yango evandisi bato mwa ndambu kimia po tomoni mwa kimia ekoti penza po ekomaki eke ezongi mafinga mutu boye po deja na koswana to na bitumba ezalaka finga na fingi yo zongisi yo petango finga na zongisi nga petango na ya na fingi yo zongisi bitumba bongo esila anoki te bandeko nanga bitumba bongo esila anoki te. Alors pona okata bitumba defwezaka mutu mususu afingi vanda na onye même soki boswana na mutu mususu alobi mabe moko vanda nie bete kara osutuka boya otika ka ye moko ou bien déplacer akotika ye moko. Au moins Belleville ndenga ye na message omoni ke bato ebele batiki bavandi kimia. Alors ezala bien vraiment to soutenir bandeko mibale onayo faire l'analyse lelo na kotalaka biloko na bango na ko laikaka na ko partageaka vome bosalaka to salaka ba discussion concernant ba film na bango mais non na mafinga tant to ya na ba mafinga to aider bandeko ne loko moko te muninga sali eloko malamu betela maboko neti libala belle ya sila vraiment mutu azwi mutu na esui bino wapi bandeko nanga eloni ya pasi boyoki na mutema azala elonge tengama azala mukuse azala mulai azala ndundu ya biso nini mutu alingi ya ye mutu eloba bokechu o peuple ndenge nini tozala na bango tolingi koyoka likambo te tolingi komona mutu te rare mutu asala likambo malamu bobetele maboko ezalaka rare ezalaka toujours boye kutu eza nango bien mais koto yo eza nango bien koto yo bo encourageaka mutu à 100% te. Alors eza malamu te na communauté vraiment photo soutenir bandeko na biso na oyo eza malamu totika mitema mabe totika baketo efuta biso eloko te. Voilà, c'était juste ça. Likez, partagez. Merci na bino nyonso bolinga biso. Bisous, bye. Tout le monde a une bonne semaine.